Matondo bandeko balandi ya émission tokanisa mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomesana ko jwa biso awa epaikani to jwa mi République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso bokolanda ka biso bongo de partout kimia ya mfumu kimbango balongo pe bankoko e bila o mabota mabino tokolikia to yambi penza mwa ba coup de fil na bino mwa mingi ndekondombele bato batuni biso makambo ebele autant moso lelo to koka nyoso te ko pesa biano nango le temps soko bandeko ya rejiba ko sunga biso ko tila biso ngo na makomi to tangi to pesi biano esika to kokokela sokote to ko sala manaka mobimba oyo to ko pesa be biano na mituna na bino kasi na bandeko ye ba reajusaki par rapport à esika o biso tolobaki bokoki te ko sala révolution ko kenda ko kota na biyamba ya bapaya bandeko mosuba lobi eze choc wana eze dictature bonzambe ze makambo ya liberté ya moto na moto aze libre ya ko sala choix na yendenga lingi pero ko alingeli matondo bandeko moni tango tolobaka dictature démocratie mais tosé sans ignorer que dictature tamosu yangonde bonzambe akabola bokonzi na moto te selon soto ke même na mokanda na bino wana biblia ya ko détourner attention na bino balobi alaka déjà bato yonso bako kende pa ya satana bako tumbama na moto bato yonso sengi bato saye bato yonso sengi bala nzila ne mais yango wana dictature mais tango tolobaki lelo fruit ya colonisation ezekati ya bayi na ba manaka eleki tolobaki inconscience ya bayindo ndeze ko sala force ya loposo pembe nini sala ka ba revendication yonso bayindo basala ezala ka sans effet et comme ka tona résultat ya loko bango ba réclamaki babomi moto bato basomani ba manifesteur bato ba lobby batamboli na ba drapeau bomo mesano bayindo bakeko sukisa na bar ndenge kaka bango bazena ba service so biso atozena ba service apparent na ba service non apparent mais bango pe okudu lalo bazé très avancé sur le plan sécuritaire donc ba yebi tango bato wana ba kolekaka ba yebi bayindo bauti ko manifester suite ya assassinat ya ndeko na bango mais basukeli na baba basukeli na botel basukeli na ba makaya ya na banganda ya makaya bangi mais bayebi ke obo salaki eze inconscience awa na mboka na biso makambo mike ze ko tungisa proposition ya loi minaku sakata ministère ya justice et s'occuper na ba magistrat mais instruisaka déjà ministère ya justice instruisaka déjà maintenant mosu baliba bakisele ba attribution azalaka peine accès ya suivi na dossier tozalaka na problème ya communication tozalaka na problème ya communication ngai nalandi papa na biso Frank Diongo non tosungaka peuple inconscience na biso yango zo tel alors ezali ko sala bokasi na loposo pembe papa na biso Frank Diongo alobi loi wana zeko lo bango na média en direct loi wana lingi koloba bakobotola lopango
ministre akokia botolo lopango monta ko lobane lisusu azate soko soigner na leki ya ministre ya kangiyo mais bozeko détourner bato pona ba appartenance politique pour ni nzoka na temps oyo est-ce que ba politicien na biso bolimbisanga bandeko balandi ba politicien na biso est-ce que balandaka pe évolution ya mokili est-ce que bazeko landa information ya libanda est-ce que bazé na mesure ya ko comprendre nini zeko le kalelo na mokili na parlement ya Union européenne adopter journée esclavagisme lokola et comme journée internationale soko est-ce que biso pe to zeko yeba ke makambo ba komi ko lobela kuna yango makambo na biso tango bandaki il faut babuka roi Léopold mais roi Léopold wana doit kombo e pa ya banani s'il était resté roi na Belgique roi Léopold ko sala kombo ndenga salite mais est-ce que ba dirigeant na biso ba c'est ko comprendre que makambo ezeko le kalelo na mikili ya poto ze makambo na biso ze bilaka na biso te nanya ko communiquer papa na biso Frank Diongo alobi kaka bato ngone ba ko loba ministère public azan autorité ya ministre de la justice mais ba komaka ba pesa ba pouvoir muke awa seconde ba bomi akoboma ndenge za boye soko za contre le ministre ba fundi yo okufi ba condamner ministre ali Frank Diongo aza contre le ministre allez ataza na raison botolo pango ne ba botoli donc soko lo eleki le pango nous en valeur na ngote soko bundi na ndeko ministre ba kokanga yo ndenge za bodon moto FCC okoza conflit moto FCCT donc mbongo nyonso à l'état ba yibaki moye bazong sezate ndenge za bodon ko la ba président république akangisi bato à côté na ye donc motomoka FCC akokanga mate donc tina loi wanako donc motomoka FCC bokanga li souté donc ça dit que ministre de la justice a comme pouvoir ya ko nommer ya ko révoquer ya ko pesa promotion ya ko tuna instruction ezo le kandenge nini kata ekinezela wana te o ba benga injonction négative tango na zeko landa papa na biso Frank Diongo je me suis dit mais pour nini atana eleko yo na 21e siècle oyo na 3e millénaire oyo toko quitter alors qu'on soit conscience yango mondela zeko demeurer très forte lelo na conscience na biso po ndenge nini un grand politicien au niveau na ye akokia fanda na plateau ya émission en direct pour loba loi Minaku na honorable Minaku na honorable Sakata ba yeko proposer eze donc soko soigner na leki ministre surtout soko zeko wole la lopango ministre ye abotoli bino lopango et donc moi si na yo ministre awa seconde ba bomi akoboma ndenge za boye soko za contre le ministre ba fundi yo okufi ba condamner ministre ali Frank Diongo za contre le ministre ali ataza na raison botolo pango ne ba botoli donc soko lo eleki le pango nous en valeur na ngote soko bundi na ndeko ministre ba kokanga yo ndenge za bodon moto FCC okoza conflit moto FCCT wana na zongi na 1960 mosala catholique a salaka na komba Mbuta Lumumba oza koloba likambo ebikeze lokuta ozeko kotia essence mais où est tango biso fallait tous à la concentrer biso sengela ki tous à la concentrer na makambo ezeko leka lelo na mokili neso nyanzila batombola ki mongongo fumu kusukia munzala mpanda na ngola na ba données spirituelles ngana zena yango coronavirus eze awate mais etumbu po bato wana baya ko senga biso bolimbisi pe basala réparation ya préjudice causé mais tango yango président Félix Tshisekedi Azé, président de la République démocratique et à Congo, il n'est plus le président de l'IDPS. Azé, président de la Kassaïté, président de la République démocratique du Congo. Mais Makambo wana, il est concerné Mbokani, il est concerné Mbokanabiso. Te, bato belé baleka ki nanzila, mokolango bakeye ko buka, soko tunie, pona nini, non! Loi wana balingi ministre de justice abando kanga ba magistrat donc azé sans communication ayebite nini ya koteli na nzila nzoka na tango oyo na tango esika tokomi et alaki tango bango ba politicien bata la situation ya libanda oyo bango basali ko tumba bandako rien que pour Obe Minaku
a proposé, mais c'est juste proposition. Et c'est juste proposition, il y a loi. Et pour qu'ils aient accepté, et les caca, n'a pas échelon, et les caca n'a pas commission. Mais tout ça qui n'a tango ya kuboya yango autrement, il dépasse à un député très avancé dans la politique. On a l'amouka également, na kati ensemble. Proposition on est salemi, na kati ensemble national. Soko pe ba koboya yango. Et ça la gana imposition te kuna. Et lo ko nyonso ye et ko so étude côté na bureau d'étude balekisi na ngambo e balekisi te ko kenda na Sénat po ba pour Sénat pe à évaluer si mes collègues pas chef de l'État. Et ça la qui n'a pas procédure belé. Oko monako makambo ya ntina conscience ezete na kati ya bato. Et c'est partout. Na bandeko bazena mikili ya poto zeko mona na ba publication ya bandeko c'est bien FCC azala frappé Kabila na ba akolite na ye to ko bisa bandeko balandi c'est vrai na démocratie motoza na liberté ndenge bino bolobela kango liberté de penser mais ezalaka contradictoire na mona kango moi un peu compliqué. Bandeko yo yonso uta se tombe à l'obelaka démocratie. Bango moko bazalaka na expression ya démocratie te na kati na bango. Bazalaka na sentiment ya démocratie te. C'est-à-dire bakokaka te ko accepter courant de pensée mosusu. Mais biso lelo ezena bato mosusu ba fingaka biso na 2016. Topotana kana bango na 2016. Lelo basé ba futuka lelo basé na religion africaine lelo basé ko défendre boyindo ezena bato mosu pe ba fingate mais elongi oyo ezaki ko sepelisa yete elobi nango bango moko curieusement elongi yango sepelisa kate mais soko ka balandi yo bako jwa mwata no fiske loko mo ya muke a ko retenir na cerveau et petit à petit lelo tozena bango bandeko ya malonga toze ba ninga ya malonga toze ba kulutu na ba leki ya malonga tango to komi to la musa conscience to lobaki na ba manaka to uti ko sala ndeko mwazulu akei na mise alongoli ekeko parce que consciemment akendaki pa bimane ekeko wana je ne pense pas ayebi mikili ya poto certainement c'est moto umeli kuna ayebi sécurité disposition sécuritaire ko alaka kuna ayebi ndenge ni ba sécuriser ka biloko wana il savait que akobima na yango te mais ezalaki important sala yango pour na éveil à conscience mais ce que si manaye ko sala yango action wana et enseigner bateau et qu'enseigner bateau te soko bateau wana ba demeurer na ba religion ya ba colonisateur arme ya colonisateur oye sala moindo za la chose unifiée c'est la religion arme ya colonisateur oye a gagné la moindo poto baka yango tango to sala ka matea na biso soko ba dominer yo na molimo mosunya ko sibili po mosunya zekaka ekokiselo posa ya molimo alors molimo nda dirigeaka to koma ba esclave po ba konza biso na molimo colonisation spirituelle. Les lois de la République démocratique à Congo 60 ans 60 ans soko na mikolo misato soko mikolo mineao 60 ans parce que tozé na maîtrise tozé na makanisi tozé na responsabilité tozé na nezaleli ya moto ya 60 ans politicien azekoloba na plateau batuniye ambassadeur moko auti soko États-Unis ayei po sangisa opposition alors bien oui il a droit bato wana biso tozo devoir bango du respect bayaka pona koluka bola mona biso lelo na 21e siècle mboko ezena 60 ans ya indépendance
Mais na mental ya ndengo wana na ba homme politique ya République démocratique ya Congo. Toko continuer ko sala ba umbu. Toko continuer ko sala ba coloniser. Nzoka soko conscience ezongi. Toko affaiblir mondele na etumbate na makambo ebele. Lelo a supposé l'opposo pemba zena ba usine ba industrie et ça la biloko. Biloko ebele ba ko sala ke zebe exclusivité en Afrique. Tozui ba usine ko sala ka ba défrison. Tozui na ino wana. Ba so ba TCB na bino so ba IBE ba zazu na bino botiaka wana. Soko lelo ba indo ba dui conscience. Pour asala ka production de milliers de tonnes. Masala kango po ya banani. Be po ya ba indo. Pour na yebite soko ba indo balobi ba ko somba ba de frison te. Soko lo poso pemba ko ako produire ba de frison wana pa kenda ko tekela yango race nini. Atekela yango lo poso nini. A part biso ba indo. Donc soko kaka to dui conscience. Tata keli li kona sati aka biso suki krepi na tina. To kolembisa suki na biso te. Poise colonisation koluka ko koma lo mettre na yo na ko zonga naturel suki na ngai désormais et ko kota lisusu de frison te. Et ça les mi bongo na Félix Baindo yonso toroba République démocratique ya Congo, République ya Congo ya mfwa Angola Baindo banso na oyo bazena mikili na bango balobi tokozonga tokotika suki na biso naturel. Bota la moto a produit des tonnes de tonnes, de milliers de tonnes. Pour ya suki ya Baindo, déjà usine wana, to compagnie na ye wana et kokufa. Soko Baindo balobi tokoti ya lisusu main chuter. Tokoti ya lisusu main chuter. Ba main wana eze exclusivité en Afrique. Ba sala yango po ya Baindo. Soko Baindo to dui conscience. Tolobi en tout cas toko somba lisute. Yango tolobi inconscience et pas ya Baindo ndeze ko pesa bokasi telelo et pas l'opposo pembe. Bala musiba yei ko sosolisa bino. Tango yeto komi eze tango biso na l'opposo pembe toka bwana. Te l'opposo pembe te ya biso paradis. Biso balobaki sans Jésus bon moyen te. Biso balobaki photo kenda ko fanda na droite ya tate sika yezo fanda. Balobaka mokolo moko enlèvement ko wala. Mais bo fandi même na mikili ya yelo poso pembe. Parce que bo mona lo poso pemba fanda zila akanisa enlèvement. Soko yebaki enlèvement ali mokilo zena tinate akokita zwa tango yako bongisa mokili na yendenga bongisela yango. Ayebi ke bomo ya mosuni ba pesa yango mokili wa mosuni. E mokili wa mosuni tonzoto ya mosuni ndeze na posa efanda na ndako ya mwa malonga elata mwe lamba ya malonga yango nde mosuni. Moli mote bino bokanisi balobi tata nzamba salaki mokili oyo 7 jours. Soko 6 jours, 7e jour ndape maki. Mais kaka na mokanda na bango balobi un jour ya nzambe gale 1000 ans ya moto. Soko nzambe a supposé salaki mokili na 6 jours asalaka. C'est ka salaki yango pendant 6000 ans. Alors on a 6000 ans. Asala na ekaka adwa tango ya kosala eloko eze moins important. Na 6000 ans. Oya yaki ko lembela akenda ko pemela mokolo mobimba 1000 ans na biso bato. Asali eloko ezanga tina mokili yango tozena biso balekinzila eze mokili na biso te biso tokolia mfungu apenze kota soko mpakasa na kati kaka kuna tomate ya monene kwa kokoti tokolia yango kuna na paradis. Inconscience tango boze ko tondisa biyamba ba église ndesika mondela zeko zwali sous confiance. Vous avez comprendre que ne sont pas la fumukusu que nous allons prendre en Angola, balobaki makambo, akalmie kokota, na coronavirus pas ina bango. Mais vous allez pas battre na bango. Parce que bon monite tango kaka coronavirus et permis pas na bango et comme princesse ya Belgique alobina yaya na yende kona yaya ko senga bolimbi États-Unis a interpellé Belgique et bobanda ko tangisa bana lisolo ya colonisation et commis ba adopter journée
date moko pour la histoire ya colonisation te eza makambo ya koluka ko contourner te pour na 2007 baluka ka ba contourner na bosengi bolimbisi totila bino ba élément même ya kosenga bolimbisi wana. Soyons maintenant prêts. Let's be ready now. Tobongama. À recevoir, à écouter. To receive and listen. Nakozwa pe koyoka. La repentance qui vient de nos frères européens. Confession from our European brothers. Tubela ezali ko ute pa bande kona biso ya Europa. Inclinons-nous dans la prière. Let's pray. Tongumbi mituna biso na losambo. Nous invitons toute la délégation Europe. Would like to invite all the European delegation to biangi molonga bato banso ba ute ke Europa. De se lever et de descendre. Please stand up and go down. E pa bazali batele mape bakita awa na se. Le micro aux responsables du processus réconciliation Europe-Afrique. In the name of God, we are giving the microphone to the responsible of this European Africa reconciliation process. Tozongisi liloba na wazali mokambi ya mabongisi ya kozongisa boyoka ni Europa Afrika epa ezangaka. Your Excellency, Mr. Representative of the Head of State of the Democratic Republic of Congo. Son Excellence, Monsieur le représentant du président de la République démocratique du Congo. Ladies and gentlemen, members of government. Mesdames et messieurs et membres du gouvernement. Ladies and gentlemen, members of parliament. Mesdames et messieurs, membres du parlement. Your Excellencies, members of diplomatic missions. Excellence, Monsieur le représentant du corps diplomatique. Honorable administrative and political dignitaries. Tous les représentants administratifs et les dignitaires. Chiefs. Les chefs. Bishops. Les évêques. Pastors. Les pasteurs. Distinguished hosts. Chers invités, distingués invités. The body of Christ. Le corps du Christ. And all people of Africa. Et tout le peuple africain. We greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. And we come as representatives of the people of God in Europe. Et nous venons vers vous comme les représentants du peuple de Dieu en Europe. This is the fourth major conference of a reconciliation process. C'est la 4e grande conférence du processus de réconciliation. That was conceived in Switzerland. Qui a été conçue en Suisse. At a conference in 1999. Dans une conférence qui s'est tenue en 1999. The EARP does not carry the endorsement of our national governments. Le PREA n'est pas organisé sur mandat, sur accord de nos gouvernements. Or of any recognized denomination of Christians. Non plus sur l'accord des confessions religieuses. But we are supported in prayer by many believers throughout the continent of Mais Europe. nous sommes soutenus par beaucoup de croyants à travers le continent européen. We come as intercessors. Nous venons à vous comme intercesseurs. Who are part of God's royal priesthood and holy nation. En tant que sacerdoce royal et du pays béni. Which crosses all international boundaries. Et qui va au travers de frontières internationales. In 2005, after 6 years of preparation, en 2005, après 6 ans de préparation, and educating Europeans about the legacy of Europe in Africa, et en éduquant, en informant les Européens sur l'héritage européen en Afrique, we held a solemn ceremony reenacting the Berlin Congo Conference of 1884-85. Nous avions décidé de réitérer la conférence de Berlin de 1884-85. We held the event in the same city of Berlin 120 years after the 1885 event. Nous avons tenu cette conférence dans la même cité de Berlin 120 ans après. Aujourd'hui, nous avons 4 nations qui vont amener un message de confession.
but we are here to carry the complete repentance of Europe. Mais nous sommes là pour apporter la repentance, la confession générale de l'Europe. In addition, we bring a statement of confession En plus, nous amenons une déclaration de confession relating to the sins of Roman Catholic Europeans in DRC and in Africa. une confession relative au péché de nos ancêtres ici au Congo, en Afrique. You will Est-ce que bande kobo kanisaka? Est-ce que tu sais ko kanisa? Yango concept ya émission. To kanisa. 60 ans il y a indépendance. 60 ans indépendance. Le 30 juin. Baindo. Bayebi na bango le côté. Politique na biso. Politique na biso. Naze kolanda documentaire moko lelo avana bima. Ya masolo ngo kaka ya indépendance en 1960. Ba mama na Katanga batelemelaka Monisco. Oni na ere wana. Ba casque bleu. Ba yaka wana baze ko violer ezalelika ko bazalaka nango mbula na mbula. Balobi na documentaire wana to yebeloko baye ko sala te crime ze ko salema na miso na bango. Mais lelo bande ko bele mikila poto botindelinga soko image moko jupe moko ya oni cadre moko ya oni na kati aya baze ko binela ye moto shilikolo epa ya baindo moko il suffit après c'est soko 50 yango wana bomo ya baindo esclave ba na droite ba bena ba devoir ba pesa ka bango mo rente de survie pour lobisoko basé sous na posa na yo aux actifs au sala bizu mo salo basé na yango posa mais yango wana role na bango mais atabato ba kotinda ka ba vidéo ah ndeko ndombele ndeko moso atindelinga tuka matondo na bino bandeko yo boze kotindela biso ba elemo ndenge ba fizuya ba indo na Allemagne ba indo wana na Allemagne bakendaka ko appuyer ba allemand ndenge bakendaka ba troupe na biso ekenda ko appuyer ba belge ba troupe na biso et appuyer ba français donc na ba colonie na bango ba djwaka ba indo bakendaka ko bunda na front d'attaque ba indo nde ba bunda bitumba wana bango baloposo pembe baze ko yaka na sima mais batindelinga elema ndenge nini ba fizia ba indo ba historien na biso wana ba robeta ta inconscience. Donc en tango inconscience est régnée même sur le plan scientifique. Bango ba scientiste, to ba scientifique à l'opposé pembe ba régner. Loko ba scientifique na biso ba lobité. Que bana na biso ba koki jamais kotanga que Diego ka monta découvrir mbuji à fleuve Congo. Mais kuna ba scientifique na bango ba régner. Ba scientifique na biso ba lobité que ban koko na biso ba ka mayele ba kelaka ba sala ka biloko ya valeur. Et pas na bango histoire na bango est dominé éthiquement sur biso bongo. Na koti na Google na kenda kotala soke le manini naza komona moto a découvert embouchure ya fleuve Congo Diego Cam. Donc Cam lo kwa motenga comme caméra na 1884. Soko mwana akei lelo bato basé komona source ya connaissance et internet et bango kasi ba dévier te élite intellectuelle au peu bazo conscience pour intellectuel ya l'opposo pembe ba dominer ba régner sur bango te pour inconscience na biso na bitapi yonso ba homme politique na biso ben conscient justement yango ambassadeur moko ko ya aye ko réunir ba opposant awa est-ce que bomi tunaka tamo sou biso to kanisaka ndenge moko te na bandeko yonso to concevaka makambo ndenge moko te na bandeko yonso to zui ambassadeur na biso awa ya République démocratique à Congo to ambassadeur moko uti yango ya na Angola asie angolais akei na États-Unis atiki Trump abengisi ba opposant bango kuna zaka soko ba démocrate soko na ba républicain akeko bengisa tendance mosusu po solola na bango mais toloba biloko wana yango avant indépendance c'était yango avant indépendance l'opposo pembe moko azo valoir plus de 1000 baindo ministre affaires sociales na bango ata ministre affaires de toilettes na bango
aza ministre s'occupera na ba wese ya kuna facilement ko ngangela ba président na biso. Mais ça doit cesser. Yango tolobi ba politicien bo sunga peuple. Makambo ya ntina tokoka ko bimela libanda, peuple abimeli yango libanda te. Tokoloba, tokobeta masolo oyo. Makambo ya ntina lipa oyo lelo zeko teka ma 500 francs. Eze lipe uta 100 francs. Et matisaka grammage te, et matisaka be prix. Et comme 200 francs, et comme 300, 300 et kenda na 400 te. Et le moins na 300 et mbala moko na 500. Mbongo lelo, $100 et comme na 20 000 francs. Te peuple a l'obagate. Pour na bato moko, pour na ba positionnement politique, et bato moko base ko bate la bokonzi na bango. Ata moto ya leka kabaki, peuple a kozala na balabala. Peuple nini. Loko batke te en cours. Bande ko yido pese msusu balobi te bango te bamsusu bandimi balobi eze biso to se kolanda ngona ba réseaux sociaux bango ba poster mais bande ko na biso ya yido pese tango bazui pouvoir tel lo bazé na sanzete bolanda ki ba vidéo bango mo bazé ko lobao batela biso banganda ya ngene pene poto langwa ka to revendiquer vi na biso te bolanda ba élément wana eleka leka donc et la kisi bato wana discours yonso bazalaka koloba na ba combattre ya UDPS ezalaka boya ko accompagner biso tozwa bokondi to bwakela bino ba miete role wana loposo pembe moto apesa bango to salaka po mondela lia abwakela biso ba miete bato basalaka ba rebellion en Afrique basalaka po loposo pembe asa provisionner na ba minore akobwakela bango ba miete lokola ye moto former bango oyo ya sali na bango a formé bango basala yango na petit peuple. Oyo to mona ki soko avant-hier awa ezena raison d'être te. Ezena raison d'être te. Ba loi boni parlement boya yango oyo leka na kimi. Obemina ko yena likanisi. Ezeli kanisi. Et que ça l'accepte te. Et que ça la calé quelque part pour des raisons X to Y ba de bataka. Bakenda kuna bakei kolobela peuple kuna nde bakelaka mibeko sikawa mibeko komi libanda e komi kokenda ko s'impose elongwe na mibeko jwami na nzila e kei ko s'imposer na parlement to sala to mona politique des années mais bato bakomi ko empêcher ensemble salama ndako wana ya bokeli mibeko et fonctionner eze bandeko na biso ya UDPS tant mosu tant bazalaki na opposition na yebite soko atambala moko bakendaka ko kanga palais du peuple te to mona ba marche na bango sur boulevard batumbi bakeite na oya président salaka na no période wana na oya et bayambi bango komi mwendore ne bakei wana bazé ko beta na ba député bazé ko beta ko saccager ko kayase ba mituka na bango. Nzoka na tango yotolobi eze tango ya conscience politicien mais faut à le veiller. Est-ce que biso tozé na politique moko te landaka maya libanda monitoring ya chef de l'état tout autour ya président de la république eze kaka politicien oya mankaki au respect mutaleka ki ne mission alobaki boye bakanga e basala bo te procès à 100 jours ingeta et kapita ki batote et après bolamu ya peuple congolais tango bakangi Dirkab 20 ans de prison oui soko osemoyi il faut répondre na ba acte na yo c'est ça mais la vie quotidienne ya peuple congolais c'est ça inconscience donc l'opposition peut pas ko mona mais bato yo tango na bango ekoki mais bango moko ba revers bato bazé ko senga président Sala fungulela biso babar ndenge to fandi na biso bo sans babar nanya sala ki crise pour sali mi komisa to meli tirbote nani na monite na yoki pete donc samba terrasse samba boîte de nuit bato bakoki ba vivre au mona wapi mboka oyo bazé ko luka ko mema jeunesse na bango na conscience jeunesse na bango na mosala mboka wana ba exposer lisusu jeunesse yango na milangwa na makambo mazangi ntina omona wapi salema wapi jeunesse oyo boze ko luka asala mosala jeunesse oyo boze ko luka défendre mais to tuna nano
ba proposition nini, ba préparatif nini, bango basala, oyo eko pousser jeunesse congolaise, ya ko sala quelque chose pour yamboka na te. Landa ba débat politique, positionnement. Lokola ba PCA ba ko bima, moto nyonso zeko lingati ya makelele ba boake soko DG, soko PCA quelque part. Donc, ils ont le côté, ils ont soutenir la jeunesse. Ils ont le côté, ils ont la conscience et la bateau. L'autre, c'est le président Félix Tshisekedi Balbakazé panafricaniste. Ngai na no na moni angote. Franchement, ngai personnellement, na no na moni angote. Mais, ba fandi mingi na mikili ya poto, ba zwaki tango ya koyeba, non seulement ba liaki na poto, mais soko fandi na moto. Soko liaki na ye, okoyeba pe kolela na ye, okoyeba pe bambeba na ye. Soko monaki kanda na ye, okomona pe koseka na ye, soko monaki koseka, okomona pe kanda na ye. Soko monaki kimia na ye, okomona pe kolela na ye. Yango wana balobi koyeba moto. Bango pe ba ki censé akoyeba loposo pembe. Koyeba ye malamu. Mais ndenge nini ba dirigeant na biso, la majorité, malgré yonso ba yebi sur l'homme blanc, basé ko continuer ko confier ye. Ko confier ye misolo, ko confier ye ba responsabilité. Na ituri zeko tumba. Na benye zeko kozika se kozika. Awa nanya bimaki libanda. To mona ki awa biso to salaka ba grand plateau. Tango zeko pela kuna na beni. Ataki noa mon côté. Babare zalaki ko beta mindule be église koloba tata pasteur moko te na église na ye. Mais tala pour intérêt yaba homme politique ba instrumentaliser bilenge. Matondo tokoza na tango ya masolo mikolo yonso bomo mesano. Biso toze ko sala mosala. To simba ka moke politique po yango kangi makanisi lisusu ya bato. Mosala o toze ko sala ya molimo. Mosala fumukusu baze ko sala. Soko ba homme politique ba kota ki na sima. Ndelelo oyo balobaka gâchette ya Afrique ezalaka na République démocratique ya Congo ndenge François alobaka ndese ko kisama. Mais lokwa ba homme politique baze ko tala ngolo kwa likambo ezangi ntina. Yango pe bango baze ko baluka sika moko. Bako sala loko te sans fumu kimbango. Bokanga kabilili oyo bobomba kaboti ya quelque part. Sans fumu kimbango, l'Afrique ne s'en sortira pas. Bisotolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mikolezeko ya pona manaka isusu matondo.